Bato na ba musicien babanda ko kangama na bana mobutu banda ko kumisa bana mobutu bana mobutu banda tcha bango poa ba souffra ki na ba 5 ans mo ezayo na ba 5 ba souffra makasi ba influence wana ba mission présidentiel azarate président za biso tout ba congolais d'accord so dans la relation na président bien na gouvernement bien na bourgmestre ko trafiquer baninga te pour lobiba mamba président fachi pe aussi là so président mo pa ko yabo asepeli nanga Mosaka blanc na Mosaka moi na vie na biso Blanchard Mosaka azwa ki autorisation na un hôtel de la ville na Gombe ayaka na pas présentant ngo wana vous comprenez tellement chez libaya yo benga on libaya chez na bandundu héritier na vélodrome yé date na laissé des arafans héritier na reporter qui après au date à les 7 ton c'est amoureux ya tembe comme ça a besoin qui ça héritier héritier da papa ya blanc na musique atali ya blanc na âge ata yaya blanc na mbongo na relation na notoriété il fallait batika blanc na beta luka pe vie asombela pe bana elipa héritier il a compris que na bande na kitambo na blanc na Mosaka ça lona da bat ba koya pa na ko loko ko so Congo azalaka te Congo eza biso nyonso et te soza mwana bandelo banango yebana na bandele to rien so oza mwana bandele kasi régime futaka mai na courant so l'état otika kolo mboka za biso so ba congolais ngato meminga na bumbu la ko memona bumbu o meminga na matete na ko memona matete ezaka influence comment na Congo ba vie to ba betaka musique ba esprit mabe mingi balinga kotikela biso ba jeune tozoya espace te balinga kotikela biso espace to vivre te po ba bike bango ba bandi ko kende bandi ko lemba balinga ba remplacer bango te donc blanc eloko a subir ezaka ke akutani devant babengaka la démocratie du plus fort, le puissance. On comprend? Conseil n'a pas sa musique ndingo. Alors bah terme mot il faut faire un dictionnaire à la terre que signifie un porte-parole. Alors bah porte-parole de la République. Que signifie un manager? Ils ont ba Google tala pour comprendre musique ndingo. Ba ko boma musique ndingo un jour. En direct. Non, parce que concerne Baroboma un jour, face à Maël. Yo fingela, o fingela faire bateau. Ne ezobima, o finga héritier. Ce que bacha gembeli kuna kufi. Banga bakanga faire te. Ben, nous sommes dans la parfaite joie d'être là pour vous présenter cette grande émission. Merci à toutes les personnes qui sont branchées en ce net moment pour suivre la dite émission sur votre chaîne que vous aimez beaucoup. Flair Monde Babi, un grand merci à notre DG Dembo Wembo, moi ça m'endef. En tout cas, merci à toi Babi, soldat à Makasi. En tout cas, un grand merci aussi à toutes les personnes Bolinga Rabiso. Pourquoi pas dire aussi un grand merci à Pelé Tanfumo et à Guy Massamba depuis Paris. Un grand merci à vous aussi. Pourquoi pas dire aussi un grand merci à mon ami personnel Namimbo Wakanda plutôt depuis France Babi Berthelin tombé encore aujourd'hui la chaîne Open sur la bino actualité les cas sur le net on a vu tous concert qui a le 7 décembre il y a Fali Poupa il y a Ferregola héritier Watabla na Mosaka on va essayer puis il faut de parler sur ça avec notre invité qui est bel et bien Bona Amazon avec lui tout même point de vue naé ko ba makamuni za koleka sur internet na moment oyo mboti bona. Bonjour Bertella, journaliste frais. Taza kitoko mingi na sepla koleka na ba chaîne na bino parce que et la H de Flair Monde H de Flair Monde il y a Dembo moi ça mandef na Paris que je salue. Le on a sepla na sala on a maison chez Mama Kati. Mama Kati a na mikili mais maison yango yo ba rivage pa ya sikezoya pourquoi pas na go pesa pe ba soutenir ngana ba mbote parce que ngali ngo bande mission na moi ba merci à bateau ba soutenir biso na pesi Sierra R10 Neymar bana basinyoso na Luanda Kinshasa mon ma campagne Neymar R10 pourquoi pas na go pesa petit na Christian Kibari depuis États-Unis ndeko ya JPK Kibari ndeko ya Lewis Kibari na pesi mbote na JC Jikweta na kata Irlande Gauthier Jikweta na Irlande. La question est yo, la réponse est en Toleka. La question est en la réponse est avec le coup entrer dans le méandre de cette grande émission Deyo et Bona plutôt Deyo Kotinga des big citations à Deyo notre caméraman des big citations à toi des big citations aussi à Doule Yaktakabir mon réalisateur personnel Babi Bona Amazon
Avant de côté na kati émission na kati mozindo to ebi ke opposer artiste monene ya mboka na biso oko personne évolution no ya côté na yo ya musique nozo ke ndenge nini est-ce que ozo déjà na album ozo bon so ko bimisa baninga ba ko bimisa ba blana mosaka bango d'ailleurs que to mona déjà nzema blana mosaka uti ko bimisa mobali ya Sony est-ce que de ton côté tu es en train de préparer aussi quelque chose pour na ba mélomane na yo bon ngaza déjà ya blana na mosala d'accord ya na ndenge nini blana tanga solo ka la musique ngaza ka pa Bill Clinton na kendaka extra musica na kendaka chez Marai comprendre moi na nchiki su ya ipen tango blana ko mo bunda évoluer ngai na betaki déjà album na ngai abnégation ka ba lukanka iwana et le relié qui biso de ka production ba producteur ba jeune bomba zanango na ko beta deuxième album Brouette. Donc dans la rumba na internet et belé so beti bona Amazon TV na YouTube ko mona ba maman na ba clip poser la rapidité bona ba kenda mo malemba album boso kuté zuna nu vite ozimba mo ya mibale po oui ba P Square ba beta album ya Dumi liboso simba kate d'accord tango bazui producteur ba bandelika ba nzembo na lelo baza ba P Square donc musique ezakate il faut ça la ka succès il faut zapper ba œuvre ya bien. Donc ngaza dans banzembo na zapé sous na studio nazo zela vie na bienvenue balia kitoko de Paris de la France à Solola nazo zela vie na Pichu Kambo ya Mama Divine ba Solola pour na to si ça musala na studio parce que na obeta bapaya baye ba uti na États-Unis en tout cas na osala on a des forts personnel na ba vie na ngati ba Pichu Kambo Vejukas ba vie na ngalo la Prince Jikweta ba bienvenue balia kitoko ba na Ville Fontaine na ta France ba on est ba soutenir ngai na osala on a des forts personnel on prend ya on a ça l'album ya na osaka ba single moi mi balé keno bilo ya Robinho te Robinho te e pas muta ba single oh mundibu beaucoup la mundibu ba mbote na yo te yaza muta ba générique pour générique ne peut ça makam donc il faut ça la ka wana atika pe biso ga na chant on prend beaucoup la gami balé en voilà ma question dans toleka. Bon Amazon, entrons directement dans les actualités qui est en train de bouger le net. Tout le monde qui va concert le 7 décembre plusieurs concerts mais commençons d'abord commencer par concert il y a Fally Ipupa. Hein autorité comme on a bon à Nantes concert Zénith de Nantes mais habité tant autant qui n'a concert on a par rapport il y a concert au moins tu as remarqué quoi analyse numéro ça d'abord on a concert il y a Fally Ipupa bon et là les personnes a sepeli Kola ta grand prêtre il y a mis balé harmonie de la danse il y a mis ça tout ba danser nédé ba obina il y a 4 banzembo abeta ki surtout ngazong seso na mbo banzembo ne ba album ne ba liboso ya ba mi balé wana donc concert ils ont bel bien kitoko na beti ba play ba beti playback te playback te omoni eza ba benga ngo ba musique to biso to obeta lelo o ba ya jeune belé moni musique ya lelo soko tanga kité soko ozana romantique okobeta soko oza otanga nchiki bientôt okobeta musique fallait obeta lelo te oh nandeni tout nanga soko pourquoi na oloba bo yana tweet nandeni omoni le to beta ba normalement ba sala ngo za mingi ba américain musique électro live on comprend électro live et beta manine électro live donc na gocha instrumental et beta mais ba instrument musu sec ba instrument musu sec ezolanda d'accord veut dire que na tiem musu somo pas et beta na ba baffle mais ba guitare elanda likolo. Drum pe landa likolo ba binga ba electro live déjà nango ka live mais électronisé il faut ça na ba professionnel pour ba justesse wana ba mesure entrée déjà musique on nga linga na beta na vie mais c'est ba moyen au moins ba musique ko boma nzoto wana oyo ba sole banda ko beta ba titongo o ba tetela ba beta ba mboko eza ba musique e bomara artiste mba c'est bon tant faire rigole la beta en bomara artiste ndé pour faire rigole la beta en pena yo kayemo ko yemba ko panza voix abeta pe electro live OK asala pe electro live air moko on comprend au moins artiste moko te na konga beta concert à 3 heures du temps d'accord kabani ko yemba 3 heures du temps on comprend Fally abeti mingi abeti ba concert trop Fally luka abeti ba concert trop à quoi m'obliger merci à quoi m'obliger à bettre ba concert moi système avec électro live
1 heure, 2 heures de temps d'où les signes. Babi yenda comme côté que la seconde public charge. Alors qu'on m'a camté qu'on yemba moi ma comme côté. Comment ça fait-il pour tant pis toyaka. Ba fan te apporter le meilleur aux autres t'es pas un musicien. C'est ça que bino ba ninga no ba YouTube. Baninga sur YouTube te oh baninga sur YouTube ne. Nzembo sore simbi pibe wemba on a public. Ah. Nzembo sore simbi wemba on a public. Bon tant faire rigolo yemba na public. Total concert Angola te. Les padres azo yemba na public. On comprend? Mon api fon autographe crayon gomme boya ko effacer Erico se bande ba wemba na public na loi. Fallait les qui moi démo ko sorti kaka démo. Allez micro. Au moins vrai succès. Hein? Vrai succès. Il faut yemba na public na yo. D'accord. Parce que dans ba chanter muso ba na soif ko yemba. Il faut linga yemba yemoko mais ce qui public ba lingyo ba yemba na yo. Tu sais que faire étant un album à Dynastie te banzembo na ye. Bando yemba ngote mais depuis que Missy Dynastie na ba double tout et simbi ba seconde chance et simbi. Banzembo faire ego bando yemba ngote. Oui. Pour banzembo to. Faire bazina habitude de yemba banzembo faire te. Bando vanda ni ba ora faire mais le ba ko yemba na faire. C'est que banzembo za bien, banzembo simbi. Banzembo kalo faire ego la beta ka ba vita imana. Na lobi abanda ko yemba yemoko. Jean Pimonga lo komi bi pale yemoko. Mais lelo so kipna so kyolingi na bota mali yena pa public là. Idéologie na bazua on pas fali public ya ba golo bazua pas ba warrior eza mabete nzembo so simbi omoni ko accompagner leader na yo o lingaka et motiver leader à sentir kaza pena aimer na public na ye eza mabete monsieur eza façon ya ko kimate otaka soki na yembi ma voix ba fali ba yembi mingi ngam na yemba na so ba fali na ba faire ba yembi mingi ba yembi trop bo so to chesko kofiolo et alors la boxeur wa bundi 3 ba mbongo po bundana il faut hein. Bertela, on a musicien. D'accord. Asimba pe guitare. Kofi banzembo toi bete ya kala. Amo kitsa ba notes nango. Comprendre? Quadra. Nzembo lora Gino. Ba amo kitsa ngo. Note ko amo kitsa notes. Par rapport à quoi? Ba likolo azaye nango wana wasana ba Gino. Akosala ngo solo lote. Tala concert à papa momo la ke. À réduire ma note. Mais l'orchestre a fallu quitter la gamme T. L'orchestre a fait quitter la gamme T. Au moins, ça maladie. Au moins, ça obéit, mais à ça la honte. Mais qu'on fait quitter la gamme. N'est dans notre Davia Betty. Yaka na linga yo. Bongo si maliwa ya. Ozwangai. Aimbi on a gamme na ngote. On prend, c'est le roi. Oh, yanga imotemelo la lisano motemelo la koseka. Lelo yo ezoki. Potana bolingo ya moke. Aya tiane. Et komara. Na beli bongo. Vie le loko kosala ngote. Bino boye bangote pour poser un journaliste. Boyebi dore mi faso la si doté. Mais kofi le loko imba banzembo ne na ba. Banzé mon aimba à Kala, on a aimé on a note aiguë, on a tiers, on a aimé on le bon côté. Qu'est-ce que fait ça par rapport à âge âge koyemba mingi na la fatigue. Mais fallait à Zana, ton le par rapport à âge, fallait à Zana. Ayembi mingi. Ayembi fallait petit combien de concerts. Tous regarde 2022. De 2020. Si les lots 4 ans au fallait beta akak. Artiste moko ta beti ba concert belé ko le ga fali. Fatigue ezalaka. Mais ako beta ba concert ebelé ako kata pe ba rideau ebelé. Zénith tenante babi beaucoup de rideaux. Ngano na kenda pototé. Na ebité ko so ba chaka rideau so ba chaka rideauté. Mais ngala tu na master na nga Alex Shua. Ko asala abeta piano et pas aller et pas fali. Na tu na master na nga Alex Shua, le meilleur pianiste d'Afrique. Na tu na master na nga Rigen, le meilleur pianiste. Est-ce que ba rideau te ba rideau ya salle les ala pour la décoration nengo che rideau boy mone ba che rideau na palais ya salle mais ko kata salle bon ba sala ngote pour na kena na potote na yebite so ba sala ngo comprendre mais fallait imbi mingi pendant 4 ans wa beti ba concert ebelé so loko na za aimer na public na ye soit bandika nze public bando yemba bon accompagner ils ont ma bête public nous accompagner tant Michael Jackson ba ndeko ko accompagner ba concert nous alo ka ba tiana ki ba mabaya pour koto ko mona fali pour pas koto faire rigola to ebité ba tiana ki ba mabaya toutaki ba concert moko ya télé marambo loba atale smart a osilika mandeni marambo lingo loba
atale ki nanga Christian Kibari na États-Unis au Silika nga naza musicien na côté la musicien té na confiance en musicien moko té naza naître na bango nyonso omoni date tata mutu sala ngote omoni nde balobaka Dieu a créé l'air qu'on respire et l'homme a inventé la date, minute, seconde, tierce, jour. Comprendre? Mais l'air qu'on respire, c'est Dieu qui a créé ça. L'homme a inventé. Ceux qui ont fait nous les 12. Donc, tout va les 12. Papa. Mais il y a des gens qui ont tout. Pourtant, on a déjà les 7. Pourquoi on a les 7? Maman, on a dit on a mokili, on a vivre pour la vie. On a dit diembela muninga. Au moment où on a date mon afali, on a dit na TV ou annoncé, date mon affaire ou annoncé na TV. Et puis que va retirer attention. Va retirer attention pour que ah grand mon Roberta et pas Roberta. Mais mon tout sur le ravina ba date est tata ya mututé. Jour est maman ya mututé. Yebi sangane si héritier betaki les 7. Blanc n'a pas betenga pe la betagi. Mutele mabaya. Nga cheli mutu libaya te na oluka vina nga. Nga na oluka vina nga. Yo cheli libaya côté ni. Te nga zaki na arrêt pharmacie na maman na restaurant. Oh dans bino so côté ka ya côté kitambo. Nga na bete na restaurant La Légende. Bana bandele ba la légende. Nga bete na La Légende. Chez le boss P magistral. Nga so na bete les gars ba patron na ba patron. Nga ba tabali ali ya bola ima ba yakité. Ba patron na ba patron. Image dans la internet ba beta. Ba li ali ya boma ima ba. Ba ba zarami na ba plein nerd. Blanc nga zo ba li ali ya bola ima. Wata pas zo ba li ali ya bola ima po. Wata nga beta bon zo ba li ali ya bola ima. Oh, mais bon ba attends match au match ba président ba to beta. Ba li ali ya bola ima ba zanga raté. Ba ngembo. Ba zanga raté. Ba zanga raté. Donc date za mututé nga na beta ki les 7 héritiers beta ki les 7 blanc na ba chage ba kal. Nga na oluka vina nga. Makamna bango talinga te. Ba oluka vina ko mete comme yo koti kamba blana parce que j'ai voulu d'abord to kota kamba conseil à faire régler mais le koti kamba blana parce que le sali ils ont bougé internet ça bouge moi l'internet des problèmes de blana avec héritier to kota kamba parce que de ce personne déjà sentiment nini pinchuana faire héritier wata avec blana Mosaka le 7 décembre na Kitambo nous étions surpris blana Mosaka ba longole ba instrument mais héritier wata batiki ya beta d'abord point analyse ça d'abord sur réaction on a au bourgmestre ya Kitambo asala. Ya liboso. Injustice. D'accord. C'est l'injustice. Blana c'est un Congolais, héritier c'est un Congolais. Tout le monde a droit de prester Nakata Congo. Tout le monde a droit de respirer bien à Congo. Tout le monde a droit ya koluka lipa na yena nous parler sa famille nae. Tu sais quoi? Nalandaki mutawata mwazoloba musicien présidentiel. Abenga wata musicien présidentiel wata vandi pembeni ça lenga pas si fort. Ça lenga pas si fort. Batu na ba mission ba coupa zalaka tout près ya bana Mobutu basuka wapi. Batu na ba mission bazaka ba tout près ya bana Mobutu. Tango balwambo. To bandina non on peut sur exemple batwana. Tango président Mouzé Laura Désiré Koti. À notre temps, on a une rébellion dans Libanda. Tant à côté na Congo, à récupérer Congo comme président de la République. Batu na ba musicien, babanda ko kangama na Mobutu, banda ko kumisa bana Mobutu, bana Mobutu banda chaba ngopoa. Ba souffre qui na ba 5 ans, ozayo na ba 5 ba souffre makasi. Ba influence wana ba musicien présidentiel azarate, président za biso tout ba congolais. D'accord. So dans la relation na président bien na gouvernement, bien na bourgmestre. Ko trafiquer ba ningate. Pour l'obiba, le président Fachi aussi là. Le président mon pas royabo a sepeli nanga. Est-ce que héritier il a fait ça pour na l'habité pour na l'habité héritier saliango. Na mon équipe, Jomo va faire un héritier. A boire ba jeton azo ba oh musicien présidentiel héritier wata. Batika au côté sa président comme ya mutu moko. Musique soko zaki au kangama na gouvernement so ke stili mabeaga. Donc ngana mona gango injustice na et pas ya monsieur le bourgmestre na biso ya Kitambo ngana betaka na Kitambo samedi dimanche na restaurant Cœur d'Afrique chez maman Sheila Sassa. Je salue le général Patrick Sassa. Joyeux anniversaire à papa général Sassa. Veut dire Mosaka blanc na Mosaka moi na vie na biso Blanchard Mosaka azoa ki autorisation na un hôtel de la ville na Gombe.
ayaka nango pas présenter ngo wana. Vous comprenez? Tellement tché libaya. Yo benga on libaya, tché na bandundu, héritier na vélodrome. Yé date n'a laissé des avant. Héritier n'a reportage qui après au Tchad date à laissé. Conseil amoureux est tembe. C'est comme ça il a besoin au kiti sa héritier. Héritier da papa ya blanc na musique. Atali ya blanc na âge. Atali ya blanc na mbongo, na relation, na notoriété. Il fallait battre kabla na beta lo kapé vie asomba pe bana elle lipa. Mais héritier il a compris que na bande na kitambo na blanc na mosaka ça lona. Da bat ba ko ya pa négotier ko ko sofa. Congo azala te Congo za bisonyos. D'accord. Et te soza mwana bandelo banango yebana na bandele tout rien. So oza mwana bandele kasi régime futaka maina courante so l'état otika yo. Kolo mboka za te biso so ba congolais ngato meminga na bumbu na ko memwa na bumbu. O meminga na matete na ko memwa na matete. Surtout na Congo. Soko meke mbiono mwana gitambo. Ko futaka mai te ko futaka courante. Congo za biso nyonso basale injustice. Fallait bala na luko appelle lipa za pe na famille faut vivre. On comprend? Au moins ba mission bazaka na Mobutu basuka mabe. Oh mission présidentielle azala raté. Moninga ben jiseli na Congo. Je suis contre ça. Héritier à l'équipe blanc na makambo nyonso. So nga za héritier qui na ogi ba okanga ba blanc esima nga na côté la tablana. Na ba te papa bourgmestre tika pa lukanela. Mais babi c'est comme si héritier ndi mtakenda ko benga ko sona bourgmestre ba ko longola estima ya. Ça car la démocratie du plus fort, l'influence. Ils ont influence. Au moins na Congo ba vie auto ba betara musique ba esprit mabe mingi. Balinga kotika la biso ba jeune tozo ya espace te. Bamenwa. Balinga kotika la biso espace to vivre te. Pour babi ke bango ba bandi ko kende bandi ko lemba. Balinga ba remplacer bango te. Donc blanc eloko à subir ezaka ke akutani devant ba benga la démocratie du plus fort, le puissance. On comprend? What azana notoriété, what abeta azana album kolera. Kolera blanc. Azana bansembo kolera blanc. Blanc na nsembo moko. Il faut la tika ya beta nae. Mais c'est un peu quand même. Mais excuse, ils ont injustice. Oh yo, mais c'est le bourgmestre qui t'envoie ça, les injustices. Donc jiba obeta awa, donc on a pas na famille. So na obeta kuna faut peki sanga. Bonga famille na ba oliandeni. Les injustices. Na sepele na ngote les injustices. Mais na bite ke wata mutasali yango. Mais c'est le bourgmestre a joué une injustice. On est tous des Congolais. Tout ça est égaux devant la loi. Mais na sepele na ngote, mais blanc na courage. Blanc na courage, blanc na erosimba. Lukata date musocha. Mais na landa ki blanc na conseil na opesa yo. Na musique blanc na ko finga soute. Ko gazer ba granté. Lobano ka vérité blanc na masa na mosaka. Faut tindela nga lien na tindela lien o. Et là on me na musique ya Congo ba mission tout bazo mata ba ofinga. Ba vient na biso wana. Ba na expérience ma raputu ko le kabiso. Espérance à Boutoupe ya moi. Donc bako kanga lokola robinet blanc. Ba kangi na lokola robinet. Ma echola la souté. Lo bana ba kangi lokola robinet pe ma echola souté. Tala. Mutaleki on a puissance à d'accord détruire facile. D'accord. Na tout no ka elo ebi c'est un player ça. Ah yo kana pe souté. Tant ayaki na likamba Félix waze quoi, c'est que vie waze comme takanga ki. Deko na Bertela na mboka oyo ba manka ba vie wana te. Beta no ga musique na yo. Ba viana basali ma munyoso kolega biso. Soko ye na ko telemela bango. Ndenge ba blana ba otake héritier boy. Tala te héritier te. Atanganga mo linga héritier, ta pasteur mo linga héritier ko la kelao. Donc blana so linga sa musique biso salaka. Na okumisa kinga na osamba kamuna ya kinga. So ina ba benga na émission analyse na lobi o ba fait réel. Autozomona na sur la toile. Mais Blana a évité qu'on bébé na mikolo. A ça la carrière. Est-ce qu'en réalité d'abord Blana peut se comparer avec Héritier Gouata parce que Batmaming Babi que non concurrent il y a Blana Mosaka c'est Héritier Gouata. Est-ce que Blana d'abord est Héritier Gouata cause en comparaison parce que Héritier a dans la carrière pour les Blana. Est-ce que bako comparer Blana na Héritier? On est à Bangembo internet. Yemo pas le baka aussi lycée. C'est que tu as Colandate Blana. Colanda yemo parce que Blana yemo ko le kaka lobi que non a aussi c'est héritier parce que héritier yene mutasali que non ya beta concert et aza conscient na mamba sala. Eza héritier tezali bourgmestre. Même bila mo lobaki
master na ngai ordre euti likolo donc c'est que bourgmestre était c'est ba konza bourgmestre maman ba ko comparer héritier na blana te ata to ke na famille ba blana to vanti maman ba blana tata ba blana entre blana na héritier na sali carrière musicale au moins hein éviter ka ko finga mikolo apprécier mutu son époque na donc ce que vous avez dans mon livre au finga bato na wando so ba kali partout ba ko tino même moi si sida ba ko tino même moi si magicien au côté be ba lobi nzoto epoli keba faire rigoler ba sala on va benga ba ouais ensemble ba vieux jaloux tout monde bisika ba zo ba qualité ezaka ba guerre te ba faire rigoler ça imba ba kamata ele nga ba tia dragon ça dit beaucoup ba faire rigoler pe ba comprendre lelo ba se racheta est-ce que on a déjà fallu pour parler na TV finga kofi mais c'est ce que le président fait dans la mission moi kala na carré mon compte finga kofi après ba au bongis président fait rigoler dans la mission moi kala chrétien wer mais les lois comprendre ya ça na ngoda attend on a été pour ni azui ba conseil ya ba sage à comprendre que to beta na soka musique on comprend na mokilo yo mutaleki muninga zalaka te mais munu mtazaka na tana na ora na ndenge zongenga pour ce que le kingai kosumbaka te so le kinga kolala te so le kinga kokufa te so le kinga komelanga mai te on est égaux et ça ka tant que toi la muninge peli ndima muninga ndeti nga na zabo so na episode petit fali auti mboka ye bokulaka leki nanga na obeta na 8 décembre ya kana pese micro ba on a ba blana ya kana pesa ke micro mais le petit fali azane pena musicien te ane pena musicien te po aibino gamme bien te notes bien te ba demi-temps ba contre-temps on comprend mais on débrouiller na ekaka mais grand frère mo bazui a poussé ko les gars même biso to na savoir pour étoile na ngenge il faut tomber télé comme maboko na ndenge ba traiter on a pona zoka biso ba benga te ya osaneka ayo longola biso ka souci ba dangana ba bulanga ndo comprendre asa comédie musique donc on a ba PD nada ba danga ba bulanga ndo comprendre ba chic choc lo yenge ba osana ba eloko moko ba osana ba eloko moko mais biso yo to ebi boulot to sino ba chance wana te do faut robete la petite na maboko ndenga okena makambuni wana kaka pour ba aider pas grand frère veut dire quoi tout tika temps na temps blana azwa maele libela o maka nde bandi boy et comme a tout blanc concert ba mbila ba tio na kasho on comprend parce que mboka ezana no ya bateau ba o régner mboka ezana ya bateau ba o régner ma biso na démocratie nous sommes libres tout monde ba jibem pia ba betaka ba concert ya ba fara na ba wer ensemble maman ezala maman démocratie na Congo ezala te oh tika bo ezala te dans émission ba tebe ba kola na fini moto te na lobby démocratie na Congo ezala te par rapport yo soki ce colonel abetio mbata yo ozongisa so ozongisa comme politesse on comprend ata betio aza mokonzi démocratie na RDC ezala te na RDC to vivraka ba bête féroce ba dominera ba paisible on comprend na Congo so inga na eba na général o yo ze lokote yebisanga ndenge na zabo na chela jibe libaya ba vous a podium na ngati parce que il y a une notoriété à Yebani à Sali Kombo à master ba diriger Congo ne ba longo la c'est le data nga beta na imika a la fali pour pas pas blana yango wana muto zo ngo affronter aza trop géant aucune raison bourgmestre à lobby on est na yo qui c'est lo ba rumeur que mboka ezabia etaboyi ba désordre na kata commune na ye conseiller beta mamoko débat consulter maman ça n'a pas carrière na yo mais nga na sepeli te c'est injustice voilà bon Amazon on a évité on a parlé de Blana Mosaka le conflit parce que le conflit côté Makas entre du côté à Blana Mosaka héritier Watanabe du côté à Ferrego là to plan et puis tout le monde qui concert tout le monde fait Ferrego la bête concert bien tout le monde peut ko beta mapé ya musée kindingu na évité so Rolanda ki babilo kwa nyonso tout conseil na pesa musée kindingu alors bah terme mot il faut faire un dictionnaire à la terre que signifie un porte-parole. Alors bah porte-parole de la République.
que signifie un manager? Ils ont un Google tala pour comprendre musique indingo. Bako boma musique indingo un jour. En direct. Non, parce que concerne bako boma un jour face à Maël. Yo zo fingela, o fingela faire bateau. Ne ezobima, o finga héritier. Ce que bacha gembeli kuna kufi. Banga bakanga faire te. Ba soupçonner héritier, banga bakanga héritier te. Parce que infraction est à l'individuel. Azwa Maël, kokumi sa leader na olinga reza ko finga baninga te. Museki ndingu bako bomaye na mboka oyo. Oh, bandeli suma lo baona. Bako bomé na oyebisa yo. Po déjà komi anzoto boze ko ba risque. Pe na otolande sur na live azo finga kaka. Akumisa leader na tika ko finga. Mutu muso alinga wata mingi amoni ko finga leader de bokuta la benzete na moto. Esuka ndeni. Tani ti masa na Patrick auto ko fa Lubumbashi. Ki fanatisme eza ko finga te. Batoto bazo finga ezaka muzete ba Alexi Wech ba Museki Ndingu ba Mukwa Tombolo ba o nani ba Gouvele Gaulois ba Jael Show bazwa mayele ndenge komi ya banzoto boy ba kokuta mpesa mo ba toboli ombeli ba toboli ombeli famille no regretter pour anime okomona faire aroyate fallait aroyate parce que soga ye e banwa complicité ba royate oyebi jeune moro boy akatara brigade pota na bitomba pota na wana héritier et puis que jeune na lo vine za bien te de pas qui ma omona ke susu mona ko pour héritier ya na été infraction individuelle et c'est héritier te mtatindi yo seli ki fanatisme pour linga leader na héritier héritier pe ba finga baza bango ba finga na bango baza ba social ba tomba finga la bango il faut ko éviter na on peut ça conseil na musique ndingo na batu tout ba finga o batu affaire batu grand prêtre fali pour batinda bango ba finga te baza pe na contrat sur papier na ba leader wana te on peut ça ba sentiment na bango na solage loko na Apollinaire Bouchabu na Sonia Ambrosio que je salue depuis Paris abina nga petit nanga ebele ba okota mabele ba ka pona bo finga na on peut exemple mo be monsieur moi finga quadra fimo baza journaliste na otanga communauté finga quadra na poto finga na mama mi ko fiku dalela akota mabele pona ko finga ba musicien oye ba epiti na ebira fin tumba tso yo bangi no kotanga kombo me biso sotala ba video na donc kumisa musicien na yo sala mama solingi me ko finga ba musicien te ko finga ba autorité mboka te comprendre ozanga kimia tala musée papi le président basa qui guerre na Sankara papi le prince a finga rapide on a fait des émissions avec na Sankara ba travailler na société moko bazo wela ki enfant chéri pa yanti na bi ko finga ba musicien d'accord tala ils ont ba mettre mso abeta musicien le kofu le boke poli ti akoti mabele na kotanga le koma mettre ngo ko tsa biso na mambaki kasi on a so ke bato zo mona o ba sana ba tembete tala ba ko kango le kwa robinet on a pesa ki blana conseil na pesi be musique ndingo na batutu ba fingaka sotande ba finga fali pupa o kana kanda sotande ba finga affaire golo kana kanda sotande ba finga we ranson jibe mpe na kufelo bilo kana kanda c'est ce que bato balinga mo ba surcharger na bino papa oko va na parler no na balaba lo lega ba chu ba mbele ba nyelo koti mabele donc bo finga te beaucoup misa ba misa no bolinga quoi. Parlons un peu de Céléo avec Weranson. Aujourd'hui ça brille parce qu'on a suivi Céléo en train de cracher sur Weranson pour nous le bakay aebisara Weranson que acha le pan na ya banda langer pour Weranson a beta concert na stade des martyrs Weranson a ban robeta pour ba concert c'était mais notre préoccupation est celle-ci est-ce que Céléo ndé muto azalaka force ya maison mère to kendi ya Céléo ndé sali que maison mère quoi ya tondeni mbule beta rapé silaka tonga balokota na loyenge dembo we mo mwasa mande moi ça m'a dit faut pas bungi sango peka na loyenge ba viewe rana ba VGP faut pas comprendre ba VGP faut pas comprendre leur moko ils ont fait presque tout ba prouver nyonso ba landa bana bangote po ba sele ba yebana ba we rana ba JB wana po ba rio ba shainge ba yeba nzaka ba we rana ba JB wana ba landa tezaka na maloba sele c'est comme ça qu'on nier c'est comme si dans sa la maison te azake pas dit que Rod azena basket à bien te oh tika bon grand prêtre c'est le azave na ngai Poutine beaucoup laka et pas dit que Rod azana basket à bien te
et pas dit qu'Hérode à comment ta brasatin mais grâce à ma vie wana on comprend obi vie à gros solo ma bé oui à gros ça c'est le ma bé nyonso mais c'est le ça sali moko mo kile ini c'est le pour nini mentor naïe encadreur naïe leader naïe donc grand prêtre c'est Léo éviter qu'on finga pour critiquer ba grand prêtre Nabino. Comment même on aura la guerre des esprits entre eux et ensemble. Ils sont toujours respectés ba c'est Léo. D'accord. Mais ba vieux ba na sima wana ba onde ba sali po le lobobo tabana na poto. Oui musala na yo, encadrement ya nani, motema malamu ya nani, ba billet d'avion ya nani, ba orchestre ya nani. Il faut ngapo na guerre wenye na kota te bana wenye ba baluka na bomo na bolo ba zonga na bango bien. Comprendre? Mais conseil ça vient na c'est Léo à éviter. À éviter pour dire les manzaka CP ya mboka zawane aolinga tese le finga patron nae Weranson Sankara de kuta zawane aolinga tese le finga vena Weranson Blaise vena ngana ni Charlie le prince zawane ba hotel menacer Léo ata ba grand frère ba grand fan na maison mais bana ba France wana ba olinga ngote ngapo na nga vese Léo za ko sala les années achaka ba date ndeki sinjora loba acha ba date na album nini na banzembu nini azana banzemba bien azana otota nazi azana wenza minzemba azana banzembo lora ba au gré des vagues ana banzembo lora o ayembe na ba dynastie ana banzemba bien acha date aluka place à répéter acha date na place bo marathon ebele na ba dispute et ça la bien té on comprend va voir Rana ata sali o mabe faut respecter kaka c'est important zo bo ma carrière na ye moi te le carrière zo ko kupa cop moi ko ya ba pesa c'est le hôtel on comprend azo ba sumba ba silence ba faire rigolo ba na tu asombe on sale bien asomba silence maman toke toleka. On avait vu Kofi Fally Ipupa faire le live on a vraiment écouté qui pena ebele moni mbule ko beta na ebité so tout monde va somba brouo yo mbule ko beta vraiment makasi on a répété démocratique du Congo précisément dans la ville province ya Kinshasa tout monde qui Fally Ipupa sala qui ba live na emoko live na pena écouter qui pena pe sala qui pe succès makasi a boy ka moi morceau moro boy tane ya ba la miso tane ya koloka tout monde peut côté mususu Kofi Olomide pas ça live tu peux répétition mobimba en live je ne sais pas les concurrence to à Landi Fally Ipupa to via yene karatika ya déjà d'accord on a grand prêtre Fally Ipupa déjà Fally Ipupa a da grand prêtre aza mutaye bani monde entier soit sali live et ça ba millions de vieux belé a da grande star on prend. Est-ce qu'il y a des journalistes chroniqueurs au cas moi live à Fally? C'est la cas moi live à Fally donc comme moi et bimeli a Kofi Olomide te quand moi pour live à Fally pas beta qui makasi hein. Oui. Si retourne en nini. Quadra nenga zawana abundana inosbi. Quadra abundana héritier. Quadra abundana Fally Ipupa. Olingolo ba. Quadra abundana zelasi abundana Kofi na Weranson abundana Jibe Mpiana. Quadra abunda nanga yango moni azosala toujours na la page mokola kotika bongo asili mbala moko pour sali déjà trop grand prêtre Quadra sora tireli Fally tant comme bonne yokana te soit tireli faire tant comme bonne yokana te c'est ça un bon musicien on comprend o beti nzembo beti décalé Quadra beti décalé o sali live Quadra sali live eza mabete biso beto landa ba Fally na ba faire boda mabe et ma bête Quadra tinga maka na bi Quadra na tinga mana ba DJ te oro bomi copte Quadra tinga mana ba DJ omoni Quadra na ba na moto Bon le bi mingi le souffle ya roboire ata moi vocal na mono sali en hôtel bon mikolo na oyemba mingi ba chanson bonne maintenant chanson mon obeta mikolo il n'y a pas de son métier il n'y a que des sons des gens il n'y a pas de son métier il n'y a que des sons des gens ba utamboka makolo lelo ba koma ba gouverner ba Froda Maswa na Équateur lelo ba koma ba Petit Fally
Kosekanga te bébé lobi nanga oyebite. Il n'y a pas de son métier, il n'y a que des sons des gens. Bauta bandundu makolo, lelo bakoma ba général. Babanda ballon na Vita Club, lelo bakoma na ba Paris Saint-Germain. Bamona Kabertela rien, lelo akoma journaliste. Il n'y a pas de son métier, il n'y a que des sons des gens. Bateka bazalaka bana boudin, lelo basala ba chambre froide. Bazalaka bandumba na bandal, lelo babala ba ministre d'État. Kosekanga te chéri, okanzembo makala minute. D'accord. Bon Amazon, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande émission. On a invité sur un message ni mais na biso autant la musique na biambo kwa la biso nenge ko kendele. Est-ce que tu vois que tu es déjà à l'auteur ou bien tu kozo ngakasi? Na Afrique, pays modèle l'équipe sur la musique en Afrique. D'accord. Talaka boulot fali pour passer au 4 ans mon babé tara bandoule. Yo jika fali pour na pas exemple à fali. Na RDC mutabeti mingi à se produire mingi à fali. 4 ans OK David abeti whisky de ba faux musicien. OK ba babeti. Ata ba daju na ba Gims to leki ba on andoule. Fali abeti 4 ans bandoule. Ferre bandoule, héritier bandoule. Pays ni babeti bon. OK ba Burkina ba beti na poto. E ba daju na ba Gims baza batu na biso te ya osangisi bango. Bango ba honneur de la France. Honneur de la France. Musique à Dadju, bon, bénéfice à France, il y a bisoté. Musique à Fali, de bénéfice à RDC en Afrique. Musique à Faire, de bénéfice à RDC en Afrique. On est différents. On est différents. Match à vétéran, Faba Zoyo. Bazonan. Yo, la match à vétéran. Nazayi nanga me, nabima ngembo. Nazayi nanga ngembo. Mais musique n'a besoin de comme kendele nde mabe. Ba parti pris et comme trop. Obeta na baninga. Comment ni musique? Obeta on l'aura vieux quadra. Au sali décalé nga la sali et pas sali décalé. Obeti moutouache pas beti moutouache. O yembisi moi c'est pas MC merci ndi. Comprendre? Ezate ya bongo loyal. On a que comme que musiciens à la ba konzo. Musiciens à la ba konzo. Ce que jour ba konzo na ba ozalate. Ezo pour ma musique. Donc il faut que sa musique qui malgré toi meilleure en Afrique. Vive la musique de la RDC. Vive la musique de la RDC. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande émission Bona Amazon. Message de la fin. Et puis pesa biso programme. Puis éviter au groupe Zali. Tous les agents yo moronde mutoko kena même message de programme il y a groupe ça peut moi bien. Bertela coup façon ni comment on a passé. Na pas mis ça en groupe par rapport à ba Katuru Bianza ba moins zaté. Mais naza toujours dans studio dans la préparation ya ba paya baé. Flair Monde la sponsor na. Bon Flair Monde. Ah. Moi ça m'a ah. Yada mutete là. Mutete la barakilo. Yada mutete la dembo we mo déjà nenga za na faire ali konda koyate. Moi ça m'a ndef. Affaire ali konda yo. Aza talaka za ida mwana classe awa mais coopérante. On comprend? Ate kada na ba zone wana. Dembo we mo misu makasi. Do ayebi li konda passe ali konda. Cop o ayebi yango. Mais to resolane a jouer ta management na nenga poto. Azarda man a jouer yango déjà mais to resolane sur le papier. Yami balezanini. Nazana vie na bien venu bali ya kitoko. Moninga ya Pichu Kambo papa na gradi. Ya na Timerman Kambo. Bazo préparer pour nanga makambo bien. Mobali ya mama divine. Nazana ba master nanga ba JC Chikota na Irlande. Nazana ba Gauthier Kikweta na Irlande. Nana ba Colette Chikweta. Nana ba Napo Biponda. Nazana ba Gloria Biponda. Na Paris nana ba Lex Bomengo. Nazana ba Marambala. Nazana ba ser nanga bijou moi molinga nanga des États-Unis na Houstonville. Nana grand frère nanga na Houstonville. Merveille. Ange Kayumba. Ya mama Afi Kayumba. Moi c'est pena ya Goma Bukavu quoi. Nazana bango. Bango na bi kenzamba ko sala ba ko soutenir nga. Il fallait nazana mikili na raté yango ka pona ba makamba meke miko. Si si là makambo goya. Nazana studio. On a la posa libanga numéro na ngezali plus 243 84 68 89 311. Na refrené studio Mouké na Rokende, la province, à partir le 24 dans la province à Goma, na on appelle la province Équateur. Retour nanga Borozoba Payabaye.
Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande émission. Merci à la maison Cathy, na Bandal, on est à la maison dans la Lubaki, on a Maïnda, direction Maïnda, donc on a la maison Cathy, on a Babilo, Poto, parfum, Poto, Basaki, Poto. S'il vous plaît, sans oublier, meilleure terrasse. Il y a couloir ça que ça coule. Chez Miraessa, moi c'est pété ngolo na mai. Miraessa. Vraiment, c'est aussi il n'y a pas Miraessa. Merci à Doulé Yatorkabi qui était derrière la caméra pour que nous puissions avoir des images impeccables avec mon réalisateur personnel. Bien grand merci à Dembo Wembo, moi ça m'a dit pour moi. Nous t'étais l'amour, la habité sur Yandé. Grand merci aussi. Appelez tant fou, pourquoi pas aussi à Guy Massamba. Quant à moi, Berthélan Toumba, je vous quitte. Mais on se retrouve prochainement, même chaîne, avec un nouveau numéro. Bye.